moko maman Moseka na été sur yoka kiango. Oui, nazo yoka ngwa passant. Kia. Ayebi Moseka. Lokola sœur na ngai. Ba comportement na yebelié eza ono yoka te. Onde mabe. Histoire mabe eza kate. Tolinga ba contredire makanisi na biso te. So contredire makanisi na yo ba ngeba la kiso likanisi moko boye oyo komima na nzela obimi lokola motema mabe lokola ndoki. Moi je pense que Toto Mbolande aro na ole to sangana poto konda bibembe Toto sangana poto mosoka likanisi moko boye to sunga ba malade to so weboma ar to sangana pito poto lo bato sa ndenge nini poto bibisa aro na ghetto. Pour photo tout na soki mwana na nga lelo alobi papa na ngina za lokola yo est-ce que na kondima il faut que nous simise kisi ah ba association c'est belé ANTP ces associations et sa fédération de théâtre té fédération de théâtre FENAT et comme maman na professeur Nze Yaina o izo comme maman na masumu c'est une association ba association ba sangana to sala nini poto bimsa awo na ghetto to chama kelele gouvernement ba yoka biso ça dit combat pena sérieux do balinga pena batika vina yo nil tout ce qui est spirituel et senga ba initier yo ndeke da kedaki ba initier nga na mbuta masebe Foufou tire wanga na terre au samba et qui comme par hasard na betela il solo moko na lia 13 bouts na terminus na kuta ba 6 na porte restaurant au maman restaurant o 6 poani o mutu moko ya lia 6 bouts na nimate mutu ko lia 6 nga lia 13 Fondation Yacine Bilele Fondation Yacine Bilele Zosunga Yacine Bilele, Maman Motema Malamu. Fondation Yacine Bilele, Zosunga. Bonjour, on a bâti le 25 décembre. Je vais couper sa barre et il faut qu'il y ait un babou de en plus, là, ma mesa, là, ma kiki, on a mal dans la biso, au cas où peut-être la fièvre, maladie, on sera toujours qui part. C'est que les familles, là, elles vont pour maman, la biso. Maman Demi, Fondation Yacine Bilele. Fondation Yacine Bilele. Zosunga. Sunga kabo fele babola ba mama ba veve. Oh Bilele. Zosunga. Yacine Bilele, Maman Motema Malamu. Fondation Yacine Bilele. Zosunga. Bana King, Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana Mokil Mobimba, Cité AC Moko, Afrique Info avec Franck Semaï, Yandankala, Twende. X-Bass, Marandura, Franck Semaï. Balandi Afrique Info mbote na bino bisika nyonso bozali bokolanda biso na Amérique, na Asie, na Océanie, na Afrique. Topesi bino mbote ebele pi toza na esengo koyamba ya kozala na bino lelo esika moko ya kolanda oyo ya bino émission Culture Info. Nzela moko tozalaka na ba star na bino bolingaka mingi. Lo toza na kati ya Lemba. Na kati ya Lemba koluka moko ya ba star na bino na monde ya théâtre.
nde toye chez ayambi biso na bomoko pe asali biso esengo mingi kozala na ye na mokolo lelo na pesi déjà mbote papa modèle ouais mbote Alex ndeni ça va bien ngai ndeni santé vous na kitoko na ngolwa nzambe au santé za raison mona na physiquement boy bien mais l'aime spirituellement pe ouais vous êtes malade hein ouais bon ça la maladie wala spirituelle c'est important so au monde na boy mais na 4 malades des années alors il y a modé tout les cas 2020 tout côté 2021 le tour en mois de février moi anisa vraiment na bandeli au monde y a ndeni bandi boni ngazaka moto kaka ya kondima et bandi bien par la grâce de Dieu wana na kondima na komona makamnengo okenda boy et bandi bien par la grâce de Dieu et que les pères aussi la bien qui commence bien finit bien. Ok. Merci beaucoup. Alors ya modé lelo to ko beta pena lisolo na to ko beta pena lisolo etalio ya modé parce que ba te belé ba ebio mais ba ebi vraiment même sous provenance ya modé te. Ya na mutu bongo ta ebisenga déjà na sina ko yamba ya modé bi tout nelanga na ya modé to mona mba mona théâtre na libandi. Est-ce que ya modé abandaka déjà théâtre? Abandaka musala mususu nde akoti na théâtre to abandaka déjà théâtre nde musala liboso théâtre pas na ngai vie na théâtre za miracle eza miracle nazalaki grand joueur bakitos kinzanza bayebi ba Jean-Marie Jamba ba Gilles Cadeau famille asana toute génération ba papi Kowet ba Shiki pe Totokani bayebi ki grand joueur et na quartier d'escale avant ni donc sur na beta ba les faux quartier ya baba na batala ndeko na bango ndingi na zo beta bale po wane o sepelisa bango oh na beke vina ngabale bale kufi donc ndinge kufi la ngamo na ibate match mo boto no beta contre Vita Junior à l'époque babi misinga ba koti ja mukulu na moni ke coach a minimisé nga ndinyo kubimisa nga okotisa ja mukulu Sikonga za ko beta na équipe na zaki Asana 1 2 3 4 5 nga no beta na Asana 5 ja mukulu na Asana 6 na moni ko ndie muduga ba Emilenga na kena na fani na ezuita na kota na terrain na kimika mbangu moko ka bo kao bale kufanga bongo quand nza masala na vie na ngai soko kangi gauche afongoli droite comme ezalika ba combat oyo bazaka luka ba boma étoile oyo akosalisa batu les deux familles benako ya père na ya mère ngazaki na classe soki nazui le 3e considéré comme l'échec tikeki mulai te bale kufi ça dit combat pena sérieux donc balinga pena batika vie na yo nil batiko yolela donc batika pena vie no yolela oyeba eloko ya osala te maintenant on a théâtre déjà depuis la France. Non, on a théâtre trop. Depuis 82, on a répété déjà dans la commune à Lemba, père, on a vu ça, il y a bête, la ngakuna, 80 et quelques 3. Il y a bête, la ngakuna fort, donc on a vu théâtre à fort bord. Plaît dans Moutamasi, béé, dans Lemba, plein succès. Ton père a daé. La santé, maintenant, il y a eu là. Qui change, oui, bah tu dois comment changer, comment changer, comment la cabine, comment changer, comment la cabine, comment changer, bah là, côté là, bah crédit. Comme tu dis, alors là. Mais si go ça né, la côté copoana, première répétition quand vous êtes danger. Tu me soucies à théâtre quand même c'était. Na commune ceux qui n'a lali. Non, on a dit que c'est un théâtre.
so na kei dans nous expliquer yango masebe oui que théâtre pendant ça kabouya moi je oui théâtre ça moni a yo ko sanga ko sala théâtre té ndenge zo yibama makambo ngana c'était makambo na yebiso na zo ngo na ndoto asinga okosi a ndi bango te soki pinda na lali na mona ba la tsanga théâtre ba tangisa yango nasali 8 mois na mouvement masebe na sali siko yanga Sénégal 8 mois. 8 mois. Ouais, il précédait. T'es quasi même Paul Bible il fallait que Nena nous va initier. Le théâtre c'est aussi l'art spirituel parce qu'il réside à l'intérieur de l'homme. Tout ce qui est spirituel c'est va initier yo. On a initié le roi Momo à Soloka. C'est normal. Oh, c'est biblique. Il fallait Paul à l'initier par Damas. Quoi, Bima. Bakoti Sayo. Bakoti Nelo, quoi. Dès que la Kedaki va initier un Nambuta Masebe, on a salué. Pour on a Zaki Dango et Bima. C'est quoi, il y a modé les rôles où est saliké yo où est banama kasi ezali Foufou tire wanga na terre ressemble à Foufou et qui comme par hasard sur scène comment film au Malewa Eric Boko la bisinga bilanga le quoi film eza Malewa na betela il solo mo na lia 13 bouts na terminus na kuta ba 6 na porte à restaurant au maman restaurant au 6 pour ani au mutu moko ya lia 6 bouts na nimate mutu ko lia 6 nga lia 13 abinanga bivier koti tableau nako na koti yango tala mama nzambe ndenge ezalaka tala place wuti ibanda et puis Eric Bokole et na koti yango et que poto tous les producteurs balingi kaka il faut aller à Foufou ndeko nanga Foufou matanga avion na ke point noir sans visa Nicolas Foufou. Oh, tu sais, ba Kata Batito, ba Kalunga, ba Chinola, ba Christian Petit, Gabriel Azalaka, ba Epela. Na mata avion sans visa. Et puis na retour na ngai bata déjà bali ba kanga photo. Avion bibisi déjà et nini mon pilote a quitté. Azela na mata po ba kotsa pio nini. Escalier avion. Pilote a quitté mais tout na me o na yango. Déjà bata déjà misé là ko bakanga ba photo. Na kimamba ya kimaka le dernier mutu pour na continuer avion et pilote a continué. Qui suis-je moi? Donc Nzambe. Kakila Nzambe za mutute. Est-ce qu'on a vu ya modé mambo ya Foufou wana est-ce que ça eza kaka au créer une scène to ezala nga scène to eza pena ko liara pena Foufou bongo eza pena réalité. Des modéros si vous êtes responsable. Modéros responsable. Non il y a bon on a pas parents. Dans quartier to za na système on a benga lambisa. Donc c'est-à-dire to souffrir na biso na ba parler té mais sentiment le ba parler ba dans ngelo côté. Il y a Missy Sardine, il y a Missy Foufou, il y a Missy Thompson, il y a Missy Soso, Tola, Misko Bade, Bela ta 12. Bolia. Parce que ce Bolia Bolobate. Parce que tu as dit que le lobby, tu as dit que tu as dit que Boichobo. Oh, il y a ma pala. Et tu as dit que tu as dit Bolia, sur le lobby, moi, je suis. Oh, le bani. Liakaka. Yes, go na no ba olo banini liakaka business ko komi soto olia yazate olobi ya mampala ya mampala c'est aloba ko lobate d'accord oh mampala o to loba eza oh ya solo mampala o eloba ma monde mobimba eza mutu chobo ya solo siko commence yo lobi olia to lobi ya mampala ça loba so bazolia ba lobate ya autre mo benga kaka ya mampala voilà
Mapala. Merci beaucoup. Je pense que Bandeko Balandi, Bogo Kasika, Inspiration, Foufou Outa. Alors, il y a un modèle, le Tomonio, Sali Sixé, ma Kassiming dans le monde d'Anjonzing. Alors, tu as une introduction dans la Katanjonzing. Il y a un modèle Katanjonzing Boni. Est-ce parce que tu as fait une interview, tu as fait une interview, maman, il y a un lobby, Koko Tanjonzing, ils ont pas si à Osaranaté. Pendant que Kota na ebandi l'entourage qui passe, il y a eu Zaki Boni. Premier film na sala, ils allaient à Rémi Kilola. Il fallait jouer place on dirait Aya Kité. Bah ABC nakacha lemba pour Rémi Azamona lemba. Nakacha lemba awa butako longolelo ko wana eza modero. Ah modero. Abenginga. Na joué et lesquels mabe pour te répéter les besiga moko ana monanga na musika ayebenga na banzonzing te parce que on a poussé ni pembe na ye amoni bitaki joza danger joza terrible et puis ba comédie on a tie on nga na ye ba ki na tie bango ba jouer na ye ba nga ye mais ye na mona na nzonzing te. Après Chris Production, va présenter Ngaye, premier film na sala, yé mo mon intelligence a comme singa comme scénariste naye. Premier film na comment ils a filmé à Massirik à la veuve. La vie nanga film à l'époque na comment Massirik à la veuve, personnel, mon nangai, dengana fulaye. Et apprenez Alpha Bokole Aeko Zwanga Yende Alakisinga penza na mokili pour pesa kinga confiance et takenami. Ah, moi, c'est un menga, on a mis Kili, na tika qui on a membre de théâtre, tenga bendo faut limbisanga d'abord. Pour n'engue déjà dans le premier film, boyo zate donc yebi kakara fonga pe dans un lukala. C'est le côté on a facilité, le coup la moninga on a déjà 400 mamans. Voilà. Aya making un premier film. Atali mo intelligence, abi oh. Bon, le choix est clair plutôt. Pour bandeko tout bazaki qui wana baibane na théâtre. Pour ndeko na ngai tuuti musika bo mwana. Na mi copie confiance. Apesinga confiance. Esinga na kiko komaka bi we. Akomisinga na milo elengezanga lipasa. Bango déjà ba komaki ba avancaki. Mais tant nga na yé assister na scénario a senti que non chose azamayele deuxième film nanga troisième film plutôt apesinga sous confiance babengi scénariste moko outi Inas Dadil Moussitou alors joué par Rock Mukabela Bodo président nazo saluer pas comme un film Mongonzo. Mais c'est nous allons assister à scénario. Na assister à scénario, a senti que non, oh, muto ba pesi limbongo belé kuta comité, muto comme un film des modéro. A pesi nga siko yo pas confirmer, nga pesi nga siko film moko. Nga moko na komango sans mutu sans kinganti. Ndenge nazo ko assister le baninga nga muto assistanga azalate full boss. On a commis full boss. C'est fou. Ah, c'est quoi, j'ai confiance, Penza. Parce que y a des gens qui ont commis film, mais bon, acteur ou jouer, il faut le cas pour na bango pe. Mais à l'époque, les producteurs azaro ya na acteur na eh. Le problème est là aussi. Mundele pas mundele za bongo te.
donc ba producteur bazo bibisa mbongo lelo bana ba sentiment ya bato ba balingi bakolo ba site ngala ngo bengela nga kingandi laissez les metteurs en scène asala musala nae bongo bana ina nde fait en réalité biso to ba autodidacte boulot des accompagner ça bango ngana ebiki biso kala ezaki pour kota théâtre il faut que le sala ina pour ça la test preuve ne ngona ba lombe ba mindondo ba bodo bazaki na basaki ina mais le comment muto obengo na groupe ya quand ça dans l'action l'action batuni les gens confondent succès na jouer koyeba da succès eza biloko mibale différent est-ce que succès de utina koyeba yango mona bakansela bato ki azana kisi batala koyeba na yo isa longo gravité mais succès vele boy poani o ba moto yango wana ya modo za na raison mingi parce que lelo to remarqué ba tebele ba ko ya peut-être pona ba mambo ba mona moi basi na poto mibali na poto biloko mo bongo mo sala ebele ba tricher ba koti trop sala peneza ki to penal sous makasité alors par rapport à Moussala to solama par rapport à Moussala ya mudinga personnellement impressionnant sérieusement la film moto sala kana Alain Gomis oh et bali susu film wana ezumi ba trophée belé libanda mboka na ba Australie radio sala wana oyebi ke test ya film wana bana ina na ba professeur ba ina katana na zala katana yo zala yo te zala yango na solo ba impressionnant alors même mundele moko première scène ko sala boy pa vraiment ba obandela tena mo elekela mundele alors merci beaucoup pour les solos dans la bétango na lukaba temba ba balancer photo mo kanga yo na réalisateur français wana na balancer photo wana en émission parce que ya modé eza façon ya relaxer bandeko baye il faut ba travailler parce que yango ne mema musika film wana ezu ba trophée belé na mokili lelo so nzamba sungi moko uzonga rubenga bino ko sangisa bino lisusu pona opesa bino merci ninga lobaki alors ya modé siko yebisa ngai secret na wana utsa bi rotolo ba ki bana ina tout ça mais yo ina olekate classe pour que musika te mais toko mona oko koma scénario ko lekana bana ina ko impressionner ba mindele ko impressionner ba tout retourner na bango un secret wana ya yo secret bi mara wapi inspiration tu t'inspires en quoi et on a vu ça que au théâtre ça art esprit taga iloko yesu mutala kisio ngazana na omaina to ina mouvement na omaina na pauvre petit swing badaya ba Romeo na omia ina nga directeur artistique bana ina ba pesinga confiance na travail ba otala ba rôle ni nazo ko incarner ba pesinga confiance nga na joie ça yazo obi tonalité ya ça na ba petit moko boye JP na ina azolo ba tonalité ya ba yombe nga kaka boye ba bito jouer ba camarade mais ba yebisi ba mbale bo benga ke yaya bo komate ça bi quelle incarnation na joie ka bo bale kalunga na joie ka mona kalunga na joie ka camarade David Eloy na joie ka mona David Eloy sans maquillage ya modi ko jouer tonalité ni ba lubara si mais na kosala na oya ngai ikozala ya oya bango te naza makasi na interprétation te ya tonalité mais naza makasi na interprétation ya personnage lelo oyo ba scénariste ba metteur en scène o ba bimi ebele modéro plaire ba film belé sami na internet mais soki tala bata ba théâtre monaka ba film modéro comment o monaka ba kokoso ba simekoli ba Kofi Central o monaka ba film ba locataire o monaka ba film oyo de ba œuvre o ba batala ngo tilelo mais mon début mo sala ngo bino mo bebisa ngo bana boko bimisa o mona pena ke na total ka ba gag na bino na bani na bino motago jouer rôle par exemple ya maman o mona ati jipa mukuse mi pena no so libana mabele libana mais rôle eko kinda te vraiment na rôle et yo zali wono zo mona pe botiki yango eleka surtout na ba fille boko tourner na ba mikolo en tout cas eko kinda bien te par rapport. Merci beaucoup Alex. Ma question kitoko kolo sita bengi alobi tourner nga film na za posa kinganda zala kinganda ye ayelinga bilambana na bise kolata botabi ni yango ngo sanga ngo komisanga ni koko ngo bombisanga nzoto siko baponaki ye déjà na kolo site siko yo sande otiki ye
otiki ye ngana obenga babaya de fo ba vrai réalisateur ba to ba yebi ba tout le lo casting et ça la maté kolo si na yebi so nga za na posa ya mongangi mongi ya mozingi ngozoko oh na histoire na bango zo correspondre te mais faut bazala film mabe za raté ba tunde ba rendre ngonde mabe histoire mabe eza katé quand début bo rendre ngo il faut rendre ngo mutu la mutu a gagner personnage na ye siko bozela ni to comme le roi Nigeria to comme le roi Ivoirien bozela ni total ba film ba ende to yebi nani c'est ça oh c'est ça mon salaire les ali sous-sauté comme ba producteur ne ba moko pona ndé ba mais oui total ba film ba ende to yebi nani Debi mutute samo ezate koluka moyen ko s'imposer pour bon ça musala na bino quand mais oui ngana ko s'imposer bongo kolosite oza na sentiment déjà ya batu kingandi on dirait s'imposer à l'art soki ngana zimbongo lelo na sala télévision ngai na futa batu très bien pour na besoin na sa bilo moko ya makasi ya kitoko na ozo bana ina pona ki mape facteur commercial te na biso to sangani tout ça musala moko ya bien soki mona ina moko ye na ebise caché nous a boya kondima yango atangela ki classe pose en mbongo siko. Merci beaucoup Yamodé, je pense que Nabino Bato Boko Landa Biso ba producteur surtout ya Banzonzing, beaucoup rendre ba acteur, peu ba comédien, en tout cas très mauvais service. Na likolo ya ba choix Nabino Boko sala mosala ko beba botika bato bo pesi charge ba sala o ya bango mosala parce que za ya bango bi ko ngato tikela bateke yo zela aussi sa o kabola o teka ndenge yo mesana ko teka scénario nini tika nkolo mosala sala. Na pesi mbote na maile sadiki ya sima caméra mbote na fang bisuka semai. Alors, Yamodé, tout solo la likambu ya Pierre Tombal, tout moni awa likambu ya Pierre Tombal a dadi et sali vraiment makele le mingi. Mais y a pas si ezali o batumsi ba ko les ezali pululu wazala ki proche na yo akufa ki liboso a dadi. Mais tout monde initiative ke imbala moko e pas dadi ke ya pululu. Yamodé bino bato ate ya lingomba ya teta bino boko organiser. Pourquoi nous choix ya dadi et puis kotika pululu et puis ebanité so ba kosala ngo mokoloni to pe boni balana na kité pululu décembre dadi février minondo pa kufaki mundori pa kufaki après ba inane kuna mundangandanga kufaki voilà omoni les mal les anini tolinga ba contredire makanisi na biso te. So contredire makanisi na yo ba ngiba l'action likanisi moko boy oyo komima na nzela obimi lokola motema mabe lokola ndoki. Moi je pense que toto molande aro na oleto sangana poto konda bibembe toto sangana pona kosoka likanisi moko boy to sunga ba malade to so wiboma art to sangana pito poto lo bato sa ndenge nini poto bimisa aro na ghetto po photo tu na soki mwana na nga lelo alobi papa na ngina za lokola yo est-ce que na kondima il faut na que no simbise kisi mwana iba sacrifice ngana sala pona le kana nzela ba benganga est-ce que yaye ko simba na opekisa ye po areza na ghetto areza ya kokufa ba association c'est belé antp ces associations et la fédération de théâtre était fédération de théâtre FENAT et comme un professeur Nzei Yaina ils ont comme un masumu c'est une association dynamique des artistes et puis l'association ils ont comme un gesho babani les ali babo moko ezali association ezali association basangana to sala nini poto bimsa aona ghetto to chama kelele gouvernement bayoka biso bato na biso bolingini to expliquer bango biso toza ba utile c'est-à-dire ce que le gouvernement a mis 5 millions de dollars pour ça la production il y a théâtre bako futa modero ata 25 000 ce que le bête kango kata 1 dollar na 80 millions d'habitants tozali nango pirate ezala te bateki yango na Kinshasa na Matadi na Boma na Lubumbashi soit des ata 10 millions pamba bazombi na yebi ndenge ni Kongola linga théâtre
dans une chance ok na ba province na biso soki na kita na aéroport na maya biso bibaka na otala bato ba komisanga oyo ata bateki 10 millions 5 millions bénéfice à 100%. Wana biso pe tozozo nous attaque quelque chose na caisse de l'état. Tout ça penza ba utile et netinga je suis capable ya comme film mon net ba vision na ngeza la fona comme ba commando libération de là comme ba film mo ko ba commando libération film d'action na mekaki na nana takaza na comment les tueurs de vendredi ba scénariste russe babima ba scénariste français babima pour corriger film voilà et ça les gars fier na mekaki kaka ba moyens até même ba bailleur de fond ba ya ba cha ba fona bango à collaboration na ministère de la culture pirate zalaté so mutu moka bimisa ta 1,500,000 $ à ko perdre té Congo za mboka ya théâtre pona mamu ya Pierre Tombak pona makai yango nazo ke na Congo za mboka ya théâtre ko bunda pona Pierre Tombali ya ndeko ce n'est pas mal mais sa priorité té et sa priorité té priorité zali to bimisa arona ghetto et sa priorité était na koloba kaka ke mona ya Dadi moto a motivé ba comédien Dati ekutani pe na ba ndeko bazaki penza premier na Dadi activango yango c'est la plaire nango c'est pas mal de babandi na e de babandi na pululu boko kanisa eloko te pona pululu yango bandeko na kati ya yoka bandeko ba tunaki ba question wana e bango balobaki ke soki balongwe na Dadi ba okene na bandeko mususu po mindondo pa kufati to sala ya bango nyos. Moi je pense que priorité zali ko bimisa art na biso na ghetto. Merci beaucoup Yamodé. Tokokenda toujours dans l'actualité ko sala makambo lelo na théâtre. Yamodé nzonzinga award de route koleka awa. Ba premier bato ba juiz to mona ki ozalaki pété on dirait ozwa kité hein. Ba benga ngana ke no pesa trophée na ouais ko soande ngana zwa kité. Bon eloko ngo ya makasi ba lobi en tout cas tika je le kabi surtout no pesa ki ba. Yo ke loko ba chebiso dio maire dio bachenga na nada bache kalunga moseka vide le a ngamo puna pona bango franchement bache biso na nada contre bango misazo ata bango moko mais ba moi ba erreur muke nit la meilleure scène na sala scène moko na journaliste azolo baké na confinement ba boy fufu na ganga na kufi ekota na bachomba batu tout et ba nomina ngote je suis fier de moi na sala ba makamoko etikala na mito batu na loba par respect batu nyonso baloba kango batu tout baloba kango batu nyonso baloba kango donc je dis avoir eza idée bien pour motiver et encourager les artistes mais ba poussa bena ba raisonnement musika ba la télévision oya bango la télévision na bango ba benga tous les comédiens ba jouer ndé ba oyeba ke ndé to benga ba comédiens nyoso ba jouer na ba film na biso mutazo beta oyo bango mo ba oyeba au cas contraire ba luki ba technicien neti ngata na zo ki trophée ya meilleur comédien ba zo ki film na ngana ya ndimo sport na wela ngona ye ba pesi Elombe ba pesi Viedan ba pesi Vienzuzi Ngoi ba pesi Mama Bipendu Mama Chako papa Kwedi papa Masumu batala biso mibale sans polémique ni contre ni pour et baye ngana gagné deuxième édition et le Congo batchengai Yandi Mosi Yandi Wan a gagné ayaka kutu ko trophée ta ondi matin na kati na ngana Yandi Wan na Yandi Mosi yako gagné a gagné na film o ngana comment église to kuluna Azu trophée de Dienga avec Maïna Misu. Des grands comédiens, Batouanga Ebiso.
siko ya modeli comme ezana yake si azi 8 trophées na ni na nzonzinga wa bato bako ole bato ba condamner organisation bato bako condamner en fait bato bako takini bako mekama otakine si là bon de yo moko est-ce que si la mérité 8 wana ou pas meilleur film Abakouk oui meilleure actrice Sila oui Aziz Souni on a yebi déjà ngwala eza 8 yana ba rubrique on a yebi nanu yo zaki dans organisation wana te na zaki te on a yebi nanu qui a zui a mérité déjà 3 nini susu na rotindela ngona et ça qui époque na année passée à basculer qui bakasi na réalisateur na Gervais Malongi même image oui bravo voilà wana eza solo bandeko boko takine si la botika parce que moni ya modèle à valider parce que le to moni comme bena le moi polémique si la oui nini ba oza ndonga comme kokote la biloko mo bongo non si la c'est une grande actrice si la aza meilleure je confirme et affirme tout ça film mon ngana yé to inviter ki Mimika Bongo les autres bazaki wana na film on a sauté le monde un film intelligent et moi série mo résolé kana maman Nicole Dimbu donc au monde a sauté le film alors yo mona que non film yo penza za film mo intelligent j'accord Dieu zaki ngana yé donc parlons na ba site hein oyo kopoza reproduire ndeti ya Sila ya Belleville ya nini tout ça lelo na minute ya modeste ba benyo na même temps par exemple la site ya Sila to pe ya Belleville au préfère que nous Motali Bosso benga ngai qui en même temps par exemple na ekozala pe 12 heures juste na moto kaka moko téléphone ekota Motali Bosso na ndimite ekota nzela moko pona téléphone ya mbadeza pende o Motali Bosso na yamba yona na okene par rapport à considération na ba site wana nebo ke na retourner hein il y en a nous mona rapena que moi considération pena malonga et non Belleville a bandi avant Sila Belleville a bandi avant Sila organisation ko futa maramunioso Belleville a bandi avant Sila voilà il y a Belleville des alarmants et Belleville a bandi avant Sila fila Sila to juger pe Sila na taya ya Belleville oyo a sali Belleville a bandi avant Sila donc si ta malonga o ezwaka bato mingi malamu mingi ya Belleville coup de chapeau na yo mama Belleville est-ce que vous allez Belleville kandi coup de chapeau na yo alors papa modero mikolo internet za ko yinda et il dit makasi mikolo ndeko na bino moko mama Moseka na ete so yokaki yango oui nazo yokango a passant qui a bomi libala pour na mobali moko États-Unis pe aleki na TV a lobby mabe mingi ya mobali na ye alors il sali vraiment moi makelele mingi so ils ont moi conseil to pe analyse ko pesa likola ye mdalobi en tout cas na ngana yo kité na moni na yo ka moti biso bana to la lobby pe na neni mobali wana bana ko nyokola ye ya moni sa e pasi ya ngwa ko kité akei na ye mais mobali États-Unis ya lokuta mobali ngo États-Unis ba ko lobaki azaki pe mobali na mo santu nde akomi ya ye ya lobi wana eza lokuta mais aboinde mobali na ye po mobali na ye anyokole mingi alors siko eloko wana etamboli mingi na internet bato bakomi koloba mwa mingi mpona bino bata théâtre soki oza na mwa conseil to mpe likanisi ya kobakisa likolo ya mama Moseka ya koyebisa ye ndenge na oloko nini okoki koloba na ye sikoyo ayebi Moseka lokola ser na ngai bacomportement nayebeli ye eza oyo na oyoka te nakomela mbondo aza artiste so ndeko moko abordaki bonjour biso pe na esprit na biso tolobelaka bato mabe on ne sait jamais bonjour nasepelaka non merci ojwaka bien merci nakokabela $50 merci aza ndeko ya kobokola ndeko wana baninga boye oui aza ndeko mpenza ya kobomba soki abaninga na $50 lobi on ne sait jamais $100 soki alobi nangaka me nalingaka yo merci toujours nengaka tokoma mosi na mobali te ngai naza na mobali déjà esa eloko te na kondima na ngai ya te nde esali nini yo mobali okende kosambwisa mwasi na yo bongo na télévision Moseka ndenge nayebi ye na meli mbondo na bacomportement bizarre bakoseli makambo voilà. Merci beaucoup. Et donc important analyse on est au moni pe côté prise Kalibala ba ko pekisa ni kotika te.
ezalaka kaka ti lelo ekomi bras de fer ye na libota ya mobali papa ya mobali alobi tika ye babi na kotika te na kofunda bino en tout cas ya mode nakoyeba te likambo yango ezani na bino na théâtre makambo eza mpe na bato bazosala na onatra makambo eza mpe na bato bazosala ya badepute mais bongo ya badepute na télévision tomonaki makofi elekaki na télévision biso eza kaka po toza bato toyebani yango wana omoni ezoloba mabongo mais makambo eza partout makambo eza partout. Merci beaucoup ya modé tokomo kenda pena na suka tomoni groupe eza ko répéter tonga toyeba oleka déjà na TV na biso local groupe oyo na bisa ko na sali 8 mois et pas ma CB 2002 depuis 2002 lemso kansango za lelo voilà toleka na biso TV nazolinga na meka na Modero TV bato batala rabano chaque batala rabango bamona bango bamona ndenge ni Modero asala musala bamona mayele nini bano ba jouer nango yango na Modero TV baleka kapé baleka na Modero TV baleka kapé na biso TV Modero TV za na internet on a bien OK voilà d'accord moi liloba suka pe ba dédicace parce que to komo kenda pina to komi na suka makasi donc ngabena nazo benga ba bailleur de fonds boya ba mourir à cinéma boya tokuta na bokima te naza na nga penza exigeante sauf que na lingi lo kango ezala bien coco c'est vrai que non so que na wenze ba tekelo mo 1500 lo mo 600 olingo yiba po ni 1500 o kanga makala o ya 1500 na limite o somba ya 600 donc vraiment bata théâtre to se soutenir vraiment tenons-nous la main dans la main to bimsa aro na ghetto na place to banda koina na kofinga na kotongo no ezana tina te nazo profiter ko pesa babona ne va vient nga yokasi yondo ya bobo bokole via manufeli ya gode mbongo vient nga izebola ya Martin Kama vient nga Janvier Kama Martin Kama master ngai Alpha Bokole Kiki Bokole Bambo Tebele na Claude Moussaï chez la Kabengele mère Bafof Florence Passi mon pété Agnon Tete Pasteur Mboyo Charlie Yondo Master directeur Jean-Paul Yondo Tete Yondo Bambo Tebele na Roger Yondo fait nangai Bambo Tebele na boss Gisele Moussese et même pour tout Engambe arme automatique Bambo Tebele Viki Jenny Mokonda Mboka Lyon Ige Yonga Sifio Tunani Bambo Tebele na master nanga Dada Katembo Bambo Tebele na bandeko nanga tosala ka musalo yo Sida Bilele José de Londres mon frère Papi Kader Pecha Palais Papi Kader Douche Kapanga Ours Blanc 2 minutes Hans Luzolo la Duchesse vraiment Bambo Tebele Siara Tuseko Domazé Maxi Metapinga Bambo Tebele na Fioti Ngoma Willy Mambo Chani Faye mon ami Chani Faye Apo Firenze Bambo Tebele Kitol Bouchanga mon fils Kitol Bouchanga Dodi Galano Bambo Tebele ebele na batunyo so balinganga na bo balinganga te Bambo Tebele. Merci beaucoup Yamode wananga pe na zongi lisis ko pesa merci na réalisateur ya émission Alelo Maël Sadi qui na pesio merci mingi mon frère na pesi mbote lisusu na président chaîne Otozali Africa Info Franck Bissouka Stemai merci beaucoup na yo et puis na pesi mbote na gratte-ciel 6 étoiles Alexandra Lukusa Alexandra Lukusa Amanda Kassa la femme forte na pesi bino mbote belé madame messieurs to komi na suka émission na bino to pesi merci à Rolanda Bino, Mbote Ebele, Botkana Malam. Bye bye. Fondation Yassine Bilele. Fondation Yassine Bilele. Zosunga. Sunga kabo fele babola ba mama ba veve. Oh Bilele. Zosunga. Yassine Bilele, mama motema malamu. Fondation Yassine Bilele. Zosunga. Na bakignon dans les lieux à le 25 décembre. De couper sa barre à l'île pour qu'il n'a pas pour le battre. Il
là on ne fait pas être à Nigeria na Kenya c'est la ligne à l'île vraiment qu'on a pas la oyo pas que la classe c'est la bataille pas et tout pour la balle pas il a même bana baza besoin de la masapa otengi bifungi bana bino tozali sur la besoin ya bakiti en plus na bamesa na bakiti mpona bana na biso oka ou peut-être fièvre maladi osenga toujours bifungi partout otengi bifungi na ye koko mama na biso mama demi Fondation Yassine Bilele. Fondation Yassine Bilele. Zosunga. Sunga babo fele babo la ba mama ba veve. Oh Bilele. Zosunga. Yassine Bilele, mama motema malamu. Fondation Yassine Bilele. Zosunga. Yo café. Yango. Oh là la raté. Il était raté. N'a pas de problème, tu sais. A connaît pas demande Hémorroïde. Et vous dites, oh, il y a diabète. Et oh, nini, oh, nous le connaissons, Mako. Nini, rhumatisme. Et c'est ça. Tout ok. Bio café et au salon de teleng. Tomé la carne à bino yango. Force en bête. Danger. Maxido, café original, Aneko tomela yango. Bana King, Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana Mokil Mobimba, CTF Moko, Afrique Info avec Frank Semaï, Yandankala, Twende.